Bonsoir, 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 bonsoir. Breaking news, il y a lundi le 13 octobre 2014, en direct, il y a garage, il y a Mongalema, Manchester College Village. Zali Bongo de Konabino, Proverbe 30-30, les messagers de la bonne nouvelle, Amiral Tango, Masala Komna. La breaking news nationale, liste ya batu oyo bazana nyama. Number 1, ezali pasteur Kimbandanzila, Nyoka Mobi, Yarema. Yende number 1, un dangereux pour les jeunes filles et les femmes envoûtées. Alors, Tosengi na pasteur Wana, akende ko se présenter yemoko na la police, a nifunda makamuni azosala l'église, parce que moi si na ye ko abengana na Londres, aza prêt à ya au témoigner si ba abi ya pasteur Wana likolo na base. Et tous les gens d'abattement, tous les gens supporter. Bino mobenga ke pasteur na bino, toyebi bino, okeba parce que aza mutamisa mabe, ceux qui ont dénoncé étaient, to faire ordre à toucher pe ba oyo bino mutela la mikeno. Manchester Evening News ayaki komona biso, abino breaking news à Manchester bodosa musala malamu, zana posa boye biso, boye sa communauté message pour. Message yango eza nini? Mikolo ute ko leka ba mvule leka ki zana ba congolais. Parce que dès qu'il comisa na Manchester Evening News c'est un journal parce que ce pas précieux journal na Manchester Evening News ba ko se ko droit au Congo lambo alors ba congolais wana bazo nambo na ba journal ba leka na alors sikoyo batu wana ba yobika congolais ke na obifunda funda moko na kati na bino akende ko funda apesi ta kombo na adresse na bino sikoyo Manchester Evening News e moni biso le bibo bazana posata ko sala ba procès bazosena na mutu nyonso ko bana ba kombo na ba adresse oleba ya kokanga yo olena tongo na ba 8h le donc ça va la casse ba kokanga na ndila yo moko kemela la police la plus proche okende ko se présenter olobino na ye na kenda kana mbongo ya Manchester Evening News na bano futa namu ikoleka na kimia ba ko le problème te procès pe vous ala ki mon cas contraire ba ko visiter on anda deuxième communiqué ezali batu nyonso basalaka babillet ya propre oyebika na moko faux des amateurs intégration ya liso bapesi yo mokanda luka mosala bima na nkam bima na job center ou bien kende classe yango wana okomona bamisusu bazokoka makambo te bazosouffrir bazokemba mpo balingi vi ya facilité. Alors mwana mwasi moko na Manchester bosalelaki ebillet okende Kinshasa akomi na itro bakangaki ye afundi moto asalelaki ebillet. Le service à la police et ça n'a pas comme moi tout la chose à la maluya. Alors un bon matin Nicolas Zoya à 7h30 il doit soit aller aux autres savoir que les classes va voir au Kangayo pour Yibaka pour côté la magasin pour temps pour la Ibaya ya Lokuta de Konanga tout ça la reconnaissance en boka ya Bibiso la pression pour Musala que nous nous Musala. Oh breaking news à l'obagité. Un bon matin va revenir na tongo na ndabo. Olingi kolia kondu ya kitoko kondu neti oyo na carton boye za 20 kondu na kati. Alors 20 kondu wana esoteka mana 22 livres 50. So za la posa kondu ya kitoko mama bena proverbe parce que biso za ba kolo business o moni mama bena obengi na numéro nanga to okei na worldwide oyo ezali bongo na sima job center ya Titamine esika oyo mama bena salaka esika oyo tuzo collaborer na ba libanais toza wana ezaka na pondu te eza pe na kwanga eza na kati. Alors pondu ya kitoko mona mama bena na prix ya malamu toza na sango bapesi biso ya breaking news bana basi misatu na Manchester tobombi bakombo na bino mpona linga bino mingi na boyo korebese bino me nazobenda bino matoi ke bozali ba spécialiste ya kotiela mibali na bino ankoro na biloko ya kolia. Alors bato bayokisabi messager soki tana mibala bato bakufi tala bamamo misato misala na bango kotielaka mibale bankoro na biloko ya kolia toyebi bakombo na bino soki tana mibala bato bakufi procès wana tokopesa na mbila mpona overdose osala yango osu te mais soki bomeki mbala nsima na otanga bakombo na bino tozali na communiqué malamu ya Archibishop Moyo na Bolton. Archibishop Moyo, mes respects pour nous tous. Vous avez fêté 70 ans d'âge. Belge va bien à français d'avoir 70 ans. De 30 ans, il y a ministère, il y a carrière. Quelle expérience t'as toi, ça? Alors, lobby
frère JR ayaki na mwasi na ye kopesa nga invitation aza nango wana olakisa ngo lobi mais na invitation wana eloko esali nga mpasi mingi ezali motei ezali Nunes oyo nga nabenga Marie de Nuit. Alors vie yo oza vie na nga nalingaka oyo mpo olingaka nga na respectako mingi nalingi te feti no ebeba changer motei. Pourquoi faut changer motei? Pour lokola eza anniversaire na yo 70 ans na grand ministère nga na koya po ezosala 100 ans nga na koya po yo invité petit na yo mais lelo na koya motei na oza te afuna délivrer na miso ya bato parce que Nunes abotola mwasi ya bato e apekisa batata bana oyo akutana mwasi wana bamonaka bana na bango te e aza na molimo ya Marie de Nuit milimo ya kindumba fona délivrer ye. Alors soki olingi scandale ezala te changer motei mais ngai petit na oyo na kozala proverbe 34 alobaki te liste ya sida tata moko ya pasteur azali namba 4 numéro 4 atekaka mpe pondu ya mabe osomba pondu ekana ye te. Alors abotisa deja bana ni mibale bana oyo mpe koto bakenda mibali baokoka kobotisa bana mibale te to ye nde mpe ya bana wana azolinga soki azotia bankono ya mibale. Alors bana wana ozali oblige ya kofunda papa na bino moko azalaka na icross bofunda ye mpo aza na nyama seka kontamina bino bona bofunda ye mpo aza pédophile asali eloko mwana mabe o proverbe alobaki lobi après culte parce que boyebi ke Jean-Claude abimi na mangembo abandi église na sikoyo baobe yango mpukumuni gaz parce que abimi na mangembo mpe en passant etant que amiral nazopesa ordre na bato nyonso tu boza na mangembo ya Birmingham boza na mangembo ya wapi bobima bochange bakombo ndenge moko bozaka na Zion na Dublin na wapi bobima bochange kombo ndenge moko na bozaka na F bochange bakombo po ba église la misatu eza dirigé par les diables et puis pasteur nango baza bato ya ANR baza bato ya PPRD baza baennemi ya komba l'ennemi ya congolais. Alors soki boyoki nde eza ordre bobima mais Jean-Claude aza na malchance parce que Fatou oyo bino bobengaka Emily grand yanke grand moto ya bakote na Londres na Londres bayebi masolo asala ye nde vrai leader église ado Jean-Claude aza namba 2 ye aza namba 1 donc lobi kaka après église arécupéré mbongo to ya mabonza ake na restaurant moko avandi azokomande na bouteille ya whisky alobi tala kaka banda kala tosalaka mbongo ekenda repas supu lelo mbaka liboso yo Jean-Claude vanda na kuna ngamo nazogérer donc Jean-Claude akomikotisi na problème monene mpo Fatou akonyata ye très mpo aza na molimo ya Jezabel molimo oyo ya mabe. Alors lelo message na biso monene ezalaki songi na kati ya communauté na Galates 5 et 17 à 19 balobi car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Or les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont les débauches, l'impurité, la calomnie, na lingala tobengi songi lukuta likunya motema mabe bakabal eza misala ya bapipi dongo oyo tobengi bancho to oyo tobengi bato na misala mabe. Alors tozali na 4 femmes jeune maman na mokuli moko basali 5 tozali na 3 garçons na jeune garçon na 2 mikuli esali 5 to baza 10 personnes oyo bamemi bazodirige songi ya Manchester bapanzi mabala bapanzi d'église bapanzi d'école bapanzi communauté mosala na bango kotonga batongaka na bibembe epuis bakolo bibembe bayebi makambo nyonso oyo bakuna bango batongaka na banda bato ya mike oyeba na mboka bana mike baalaka babanga na bango mutu te bana kuti badesire ya bidaki so tomoni bango bameki biso moto odile na bango nga napesi kaka frère botika biloko wana. Alors bino po oyeba balobi œuvre ya chair œuvre ya misuni eza œuvre satanique. C'est-à-dire so moni mutu mosala ne atongaka bato atongaka na bana mike makambo ezoleka na ekole yo tanga na ekole te oyebi makambo ezoleka na église yo sambelaka kuna te oyebi makambo ezoleka na mosala yo salaka kuna te oyebi makambo ezoleka na bandako ya bato yo ozalaka kuna te oyebi ozopanza mposo bamabe kopanza babusiness ya bato yango wana meme ekokoafi bapetisi songi na salon na ye soko otongi babengani. Alors toyebisi bino boza na milimo mabe il faut koleka na délivrance parce que soki tembe botala bino moko fina bino bomonaki boavansa te bomonaki bokoma kokonda na bote esila bino likolo ya songi. Alors communauté etininga ya bino yo baba bazoka o breaking news pesela biso bato songi message oyo
mingi osalisi fete bakoya te osalisi batema mwana bakoya te ozalaka na bar bakoya te ozalaka na restaurant bakoya te osalisi parti bakoya te mpo balakisa yo ke baza na esengo te na kati ya communauté donc bokeba na bato ya songi mpe boluka délivrance botala bino moko en plus bino moko bato bozoleka kobengisaka bango na mabala alobi bino bato bazosela bino bobengisa bango na mabala na bino bokobala mokolo nini otonga na mabala bato ofinga na mabala bato sikoya bino libale ozala mokolo nini ochange lelo ochange lobi ochange lelo ochange lobi donc bazosela mpe bino bobengisa bato baya na mabala alors eza na motu moko atunaki alobi c'est un pasteur akosambaka bino ozosala bi mais si c'est ce que Jésus faisait. Jésus exerçait le ministère dans son milieu, dans sa communauté. Parce que à Manchester, au message de pasteur à dimanche, à dimanche, à Benigno Mabonza, à Salibino Extorsion, sa solution. Mais Jésus partait de ville en ville, il mangeait, il vivait, même les gens mal réputés, pour changer d'amour. C'est ce que j'ai fait. Alors, Zambe, allez, on vous tient à l'œil. Celui qui est tokotanga bakombo na bino pe muto okenda mutisika azati alors tolobaki motema mabe Zidane Fikula oyo aza mokambi ya site oyo komodisa eko monanga abi pasta akama motema mabe na communauté frère na biso do bakufaki tokunda ye mais 120 livres oyo batiaki na cotisation na mbongo ekotaki mpo bafutanga moto editing moto akosala DVD bafutanga te à part 50 livres bapesaki mpona somba bacassette alors bayebisanga moto azwaki mbongo abob nani mpo bokanzaki apres kokunda ye bato baliaki bato bamelaki me mpo na nini mbongo ya DVD bofuti te parce que toza na image ya bopere na somboku te donc motema mabe esila na communauté mpe toyeba nani azwaki mbongo wana ajustifie yango alors po wana si tolobelaki yango toye kolobela lisusu masolo nini ya breaking news tolobi lobi na breaking news alobi bozanga te po pasteur moko alekaka na TV lelo oyo tokangi abimaki na pekam na 4h du matin kokota libale pa mwasi moko alors na breaking news alobi tokoleka na kotanga yango kokosana te soki oza na posa pondu omona mama bena pondu ya kitoko oyo ezotekama na prix ya malamu tolobaki 20 pondu na kati na 22 livres 50 na prix moko évangélique tolobaki bato nyonso to basalaka babiya lokuta na bato nyonso bazwaki mbongo bato ya Manchester News pokende komona la police la plus proche mpona oyokana ndenge bokoka kozongisa ndambu sino te un bon matin avant que etika bana na classe bako récupérer alors anniversaire ya papa na biso archibishop Mboyo topesi yo félicitation na mosala nyonso ozosala mais tolobi changer motei parce que soki ozalaka kaka nunes okoyeba kozala wana mpona kodélivrer en public alors breaking news alobi bozanga te kimia ezala epa na bino merci na bato nyonso bazobenga merci ndenge otikisami mpenza kimia po ye te motu alobaki makambo wana ya liste ngamu naza na liste wana mpe bata liste toza na 10 filles na 12 garçons oyo totieli bino bakamera tolandela bino soki bomeki bochange bapartenaire tokoreporte bino mpe tokotanga bakombo na bino parce que na mboka oyo sida eza maladi oyo basoignaka yango sida soki ozokaba yango bato ya communauté na bino baza na droit bareporte yo bakanga yo mpo ozosala wana mpo alors breaking news alelo ezalaki animé na proverbe 30 depuis résistance na résidence ya Mongalema na côté ya parking merci tomonani lobi mpona news kitoko numéro ya mama bena mpona pondu botanga na se bomona yango place olingo ozwa pondu kende epuis naza na information mosusu dile oyo ya batoire babengisi ngai bato ya batoire babengi ngai na esala susu publicité babi baolandanga mingi bato nyonso to olingo osomba nyama olingo osomba ngombe olingo osomba taba kende na batoire prix ya kitoko bakongole baa kuna nakozala kuna mpona kofilme mpona omonake na bato ya batoire bazopesanga confiance nani Manchester Evening News babengi na BBC babengisaki na ekomi likambo grave parce que tozosala mosala koyede communauté bato asongisongi bokeba on vous tient à l'œil moto oyo ya Congo Unity tozwi na information bazotravaille na mwana mwasi moko alors kala mingi te na kopesa bino kombo ya mwana mwasi mais webmaster ezali Congo oyo tobenga RD Congo ye nde webmaster ya Congo Unity bonne soirée.